Kimbangi c'était mais donc yambili kama pena maboko neti pena sombi ngo ayemoko donc bandeko bazolanda bakomi na posa makasi bayoka kaka bayoka chena Nazare mikolo ezoya comme so ozaki Kimbangi to lekia te donc somo ba mona na bandako na bango te Ozana o yazo protéger yo aleki bango. Ba mona otala te, amona ngana ndako na ye. Donc c'est-à-dire ne balobake, so na lia na ndako no Bukasani. Non moi papa Charles so là, papa Charles so la ti veste makasi boye, tie ba nina. C'est pour le boye maman oyamba biso ka mi balé, c'est que force et ye pena makasi. Na mikolo ya yo zo monter to ko un peu to kepe France to ke c'est émission papa to zongi. To pe sambota papa et mon cas venu nazoki na makambo ya émission oyo nazo ngamo na moi déjà na mikolo zo ya et ko ma penza pour lelo na yambi ba Kimbangi c'était belé hein donc non ata ba obiki ba pasteur tunazaki moko kuna okozolo bana prophétiser na benga Kester keno na moni mama Tiffany comme avocat na yo ba termina papa bon makambo wana kuna ekene eza ba prophétie moi eza ba secret moi to mona kinga ntoto na mona ki yo tangu pe na yaka wa bilembo za nango soki des fois sina yebishi yo to pesa na mbota papa okombo atata pe ya mwana pe ya mwana mosa voilà biso yo to okoba to bo signaler que oyoko yamba mbangi bon likambo tozo nango awa Kester aza chercheur indépendant ndimo na lingomba te na papa kesa côté ça bon côté ça parce que idéologie nazaki muke mbamba j'étais ba prière ko bondela makasi o lelo na koma nazali da participer makasi. Oh, gloire à Jésus. Donc, même na baptême nanga journaux au baptême que c'est défendre makasi. Nzambe aza nzambe akotika la ka nzambe. C'est veut dire o ezalaki ya kala. Hein? Toujours le bel ya kala, toujours le ya sika. Donc so to be ya kala. Oh Jésus-Christ ndenga yaki ndenga botamaki ndenga mo pe lelo ezali. Jésus-Christ kobota manezaki miracle aza bandeko na ye tutanga bi Jésus-Christ abota maye moko sima Jésus-Christ bandeko bazaki tozo mukando to pasola mo papa Charles nalandi yo mama na Olanda modèle lati lelo na lingo tungiso te na pe misa oneka olati na lulio peno lati kitoko. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, merveilleux à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. La princesse Maman Tiffany Mokwa, chez vous, on est ensemble, il n'y a pas de souci, car Christ reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, je reçois pour vous Papa Charles et Papa Jésus. Donc, baza na complicité moko ya kitoko, bazo sala pour que binombo pambolama. Mais avant toute chose, j'aimerais danser pour la gloire de notre roi, pour la gloire de Dieu. Et on se retrouve tout juste après. Je demande à Gédéon Alpha qui est derrière la caméra de nous donner un cantique pour la gloire de Dieu. Et on se retrouve juste après cet élément. Yambalo ya daba pascal bakokata. Katela.
Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Merci de retour sur ce plateau avec Gédéon. Que le Seigneur te bénisse. Maman Betty Coquelin, c'est quand tu t'as fait plaisir. Ça fait plaisir à ma soeur qui passe des bons moments ici à Kinshasa, Nekab. Ça fait plaisir aussi à l'une de mes filles que j'aime beaucoup, qui passe aussi ses jours ici à Kinshasa. Kapinga. Donc que Dieu te bénisse. Moi, Nayalma Solo. Voilà. Papa Guy là-bas, là, où a Pesangandoi, Akoma Papa. Donc Tiffany là-bas, là, I love you so much, na maman Lolo. Donc que Dieu vous bénisse, Eden et oui, Anaël Sacré, ma meilleur vœu, na France, nyon surtout. Na papa Simo Kimbangu, nyon surtout, Tobengana. Papa Charles est déjà ici, papa Kessou, et disons papa Charles et papa Jésus. Na papa Maïbanana, bonjour papa. Bonjour maman Tiffany. Bonjour Esengo Mingi. Pour nous écouter le sous awa pour moi tant mingi et tu vas déclarer pourquoi tous au monde en soutien mais on a vraiment tous on sous na bosser plateau. Bien. Bon. Tout ça bana papa Simon Kimbango moi papa Simon Kimbango azao yazali pour tout ça papa tu es fier tu es fier pour toi na Nzambe. Kala izale bote katebe ki ba papa Simon Kimbango balata ba veste mo lemba. On sentit en retard, on va nous quitter. Première sapeur, mon papa. Première sapeur, première savant invention. Oh, elle a dit ça dans et là-bas. Papa n'a sap j'étais. Bon, je suis pas en Aïchiko. Donc, tout le monde est ok, mais papa Charles, bandi kuba koloba boni, tamboko likaboye. Bon, merci pour la question. Papa. Yo zong sana na mituna. Mbota pape ratata et koki jamais kozanga. Tokei. En tout cas, na ziba appel ebele na bande kwa poto. Na bato msu na yebi bangote mais à partir bilili ba moni et ba regretter makasi moi temps moro to le ka to ko to mona te ba bengi mais pourquoi bozo mona souté makamna bino tozola nango très bien de bazana posa bayoka évangile ba yeba nabo bazako ko yeba te ba comprendre vraiment pesi bango posa makasi na moni ti papa zo full émission ya
pour lelo yo mozaki tellement monde bakimbangisi to na yambi lelo yo momoni et comme il kambwa tour hein donc oye ovandi ozei muninga leki yo povandi dans la ngina sasiko au secrétariat mo commissaire bakomba bana nyosa papa ba oya babi donc Calamine te papa zo tia pende mission même toke na France to sale mission toke na Belgique to sale mission papa toke Calamine te hein Maman Tiffany, chaîne na yo par rapport à la chaîne Nyon, surtout ça mon RDC. Et la chaîne où ils ont marqué un plus na combat papa Simon Kimbangu. Oui, ça qui a chaîne à Kimbangu. La chaîne à Kimbangu c'était mais parce que comme papa Simon Kimbangu, il est pas un Kimbangu c'était mais donc à yambili kama on pena maboko neti pina sombi ngo ayemoko. Donc bandeko bazolanda bakomi na posa makasi bayo kaka bayo kaka chaîne na Nazaré. Mikolo ezoya comme ça aux Kimbangu to lekia te donc Somo. Vraiment est-ce qu'on dit m'appelle que tu vois la question papa Jésus. Voilà sa question papa Jésus. Non ya. Papa Jésus. Maman. Boni. Non, qui mezali nangolu na Nzambe. Ozo mon émission ndé. Non. Émission bapel les aibele. Ya liboso bandeko bazana États-Unis d'Amérique. Bandeko bazana France, bandeko bazana Australie. Bayebi singa na pesa yo mbote ebele. Bape bango mbote surtout en Australie sur la damakasi na mona kipenza na nini na tala ka en Australie. Balobi na pesa yo mbote ebele bazo sepela na yo. Mais eza mwa pasi ba mususu baza ba numéro na yo te bazo lukangwa parti États-Unis d'Amérique. Nde bazo aki quelqu'un numéro et pas ya papa Valère. Nde okomona ba obenga yo ba osepela ndengo présenter mission ba yebisinga na bombela yo te méthode pédagogique na yo technique wana ba osepela nango nde ba pesi yo mbote. Merci même si bazo sepela mission pe ba osepela te ya ko leona ba ki na tuna ba question te na ndo tshaba no ka bino mobolo ba ngala ndo tuna ba question te po ba balingi na tuna bino mituna ba oyo bazo sepela te baza batu oyo balingi molili continue. Okay. Ba oyo baza ya Nzambe baza na pole bazo sepela na yo makasi. Okay. Mais ko banga bango te banga nde mokeli oyo ya pesi yo pema oyo azotambusa biso na pesi yo mayele wana sala puisque bango pe bakomona na ndako na bango te yo servir l'Éternel très haut oyo azana nguya. Papa Jésus le belo amalam makasi bo Obito les jeunes garçons qui vraiment so pesi muninga loko moka ko kwa attention. Ezalaki ndengo wana. Eza bongo hein. Ezalaki bongo même na classe na tikali ko zala parmi les 5 premiers té au moins soki na raté premier il faut des gemmes. Ba mona na bandaku na bango te. Mona ba komona yo te. Ozana oyo azo protéger yo à l'équipe. Ba mona otala te, ba mona ngana ndaku na ye. Donc c'est-à-dire nde balobake so na lia na ndaku no bukasani. Mais oyo yozo saila musala ande akofuta yo po ngana yebi ndenge ozomona buye oyo zo saila musala ozana bilembo na banza bilembo ango batu pe bayebisi yo elembo oyo ngatangu na yaka ona monaka yo donc je vous vois directement bon natondaka na esengo même ba Charles na yebisaka bango mais obike nazo mwaneti na mikoleko ya bozana mela mwa imke pour le boye mabe ni na papa Charles so la papa Charles so la ti veste makasi boye te bani na c'est pour le boye maman yamba biso ka mi balé c'est que force et yé pe na makasi na mikolo ya yo zo monter to ko un peu to ke France to ke c'est mission papa to zongi non to ke pe Belgique Canada États-Unis partout to c'est pe mission papa to zongi na mikolo ezoya papa ko sala on pété to vandaki na ndeko moko azana Italie abengi ngai po minute oyo nalingaki na peso numéro po na perdre de téléphone minute oyo na za téléphone te mais numéro na fiche yango pa madame kuna tangu msumuto akoluka ngai tangu abengi ngai atunaki nga question moko ya bandeko moko mama moko soki natanga kombo na ete na media un certain mama moko boya uta na RDC asalaki campagne na Belgique na kombo ya papa Simon Kimbangu campagne wana bimisaki mwa bambongo ebele mais bakimbangi se kolanda ye bamonaki vraiment azana méthode oyo zana ngote azana ndenge yozo kenya na manière wana te nde ayeko tunanga est-ce que ndenge bino bo sololaka na mama Tiffany wana est-ce que bokoki kozana moyen te bokotisa ye même un jour aya wa panza sango ya papa ngalobino to yebi penza mama Tiffany na mujindo te pona buka lukuta na muke to koyeba ye des réponses na pesa ke to pesa mbota papa emoka ebininga zoke na makambo ya émission oyo nazo ngamo na mwa déjà na mikolezo ya
et kokoma penza pour lelo na yambi ba kimbangiste belé hein. Donc non ata ba obike ba pasteur tunazaki moko kuna okozoloba na prophétiser na benga Esther keno na moni mama Tiffany comme avocat na yo batelemi na papa bon makambo wana kuna ekende eza ba prophétie moi eza ba secret moi to mona kinga na ntoto na mona ki yo tangu pe na yaka wa bilembo za nango soki des fois sina yebishi yo to pesa na mbota papa okombo atata pe ya mwana pe ya moni mosa. Voilà, biso yo to koba na papa Jésus na papa Charles. Papa Jésus te na bana papa Charles pour yini binaza vraiment mon copain ya papa Kiese pe papa na ye na kati na église pour papa Kiese bia zani ya mondimi simple. Comment na papa Kiese ndenge boyambani boy ba kolekisi la biso image hotel emisaki yo kaki ndenge ni. Mais papa azawana na ndenge kombo na ye pe tiamaki tout ça ils ont alobela papa Simon Kimbangu tout ça est-ce que ba genou na ko kitana se wa invitation ya liboso na tikeli na tikelo 30 secondes invitation ya liboso na oye biso boye omoni ko lobela nga soute papa Kiese to ko taka en action poso zo lobela ezali to lingo budé o sala ngoni tika bon na tikelo 30 secondes ce 30 secondes le kinga kangi caméra okanga caméra te yo okanga caméra nde TV zangonga eloko oyo somo na bengaki bandeko baya omoni na nini ya bolimbisi parce que ça na moto ayambaka ngo na coutume na biso voilà soko sengi bolimbisi fo moto ayamba yango obengi bandeko baya ça veut dire moto akoyamba ngo fo azala plus gradé que yo omoni tonga na église kimbangise naza na gradité amondimi simple naza mondimi simple mais na qualité na ngai na mondimi simple so nana oyamba yango na ndoze la papa Longi Charles aya voilà to telemi maman mke papa bande ko bolimbi sa papa Kiese lenga na sema be hein na obenga papa Charles apusana voilà yaza papa Longi papa Longi catéchiste okay. Voilà obenga kiaya papa Longi pusana Papa Longi, le petit costume donc boyo kana ki na pa Kiese tonde na mo alelo boyo mabe pour ça la côte a changé bozo ana bilo penga pe na beta na mateni muke somo papa Simon Kimbangu Nzambe tuye awa poto to bongisa likambo ya papa Simon Kimbangu ezo nzela ekende liboso voilà o azalo kwa mwana yo ponga na yebedi ya agenda kune moka yaki na plateau là na tuniye ye ndem talanjwa bi ate kesa musika amusika kuna atwa ba age mona ba Kiese tondeni abi wande na yebiti mais mutasimbi munduki batuna nde age na ete mwa pe na tuna ezate pe mwa tuna ngape ezate poto simbi ba minduki biso mibale na ningine na tuna yo o azalo kwa mwana yo na ndenge nazo mona pola yana bino pa bima e koma net ke yo po amusika mais na nde na mona okozala papa na ye to yaya penza ya mwa likolo mais mai se sopani koko na ngai bisenga balokota tata olokoti etondisa mulangi te alingi asala geste liboso na yo na tikele ka 30 secondes ya yamba bonga na bitende ni bopesa na ka boyamba naka mais ça nde beta na libende te ebima il faut kota OK to vanda kasi to vanda wana coutume kimanga papa keso lenga pointe makolo awa moni na prison to banda vanda boy yo so fuka mi boy oya koti awa oya koti wana pas que c'est tika na pema pas ça veut dire que la journée mobimba baza ko vanda donc oto na sima yo pokoti bataka yo koti wana siko donc ndongo vandi wana punition etika kama makolo komo lengo te makolo awa ezo sala pasi makasi bazo nande makolo elenga donc makolo ezo sala pasi yang c'est pourquoi moni fodo nazalaka na position ya ko tambola po peso zo tambola zo kamikwa so to pesa pesa pa te sa ba kokoko eza bien parce que wana mokoto te voilà to vanda non mke papa longizela mke biso no tele makawana oyamba te ko pangusa te papa Kiese na kombo tata mwana pe molimo santo tozokota na 2023 biso tozolobela Nzambe asengi kimia ezala na bato asengi bokabwani te Nzambe atindaka pe bokabwani te atindaka lisanga bambangi misato ya likolo bambangi misato ya se bakoko na biso oyo bakenda na se nabengi bakoko na ngai
abengi pe banzambe misato ya likolo oyo nyonso tu nasalaki mabe 2022 nabalusi fei oyo pe ye asalaki nga pe mabe nga nalimbisi bino pe bolimbisa ngai parce que na Luc 17 chapitre 2 tina 4 Bible elobi so moto asali mabe quelle que soit dimension soka fukami à reconnaître il faut balimbisa ye yango nga nasengi bino bolimbisi oyo eza ya kokaba tolia mais ya engagement nde comme ezoposer baproblème na bambange misato ya likolo na bambange misato ya se kobanda lelo nga naza na problème ya bino te oyo mpe azokanisa mabe mpo na nga nzambe alimbisa sengi bolimbisi na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu Bon papa Simon ye mosengi pardon te ntango nazosenga bolimbisi na kombo ya bambange misato ya likolo bambange misato ya kolo ça veut dire Dieu le Père Fils et le Saint-Esprit dans bateau bayebi bamoni kosali bien okay. Donc sikoyo papa longi nde akoyamba ça va totelema papa longi te nga la kozala kaka boye nga fona tema nga yende sikoyo nde akoyamba zena sikoyo bobongisa caméra po papa toza awa papa puis problème afukami papa longi ayambi nga na za boka papa longi oza prêt oyamba nala prêt ok yamba na kombo tata mwana pe tata molimo santu to koyamba bolimbisi ya ndeko kiese utuindila na 1 Jean 1:9 soki andimi mabe na ye nzambe aza fidèle pe juste mpona kolimbisa mabe na ye yango na toyamba bolimbisi bambange ya misato ya likolo balimbisa ye na kombo tata ya mwana pe tata molimo santu makambo pardon côté maintenant te bakisezela moke ese makambo bosali awa ememi ya bino problème te mponga asali na ngai eya okoma te na église balobi ke yo ozalaki na droit te oyamba ye pardon zana papa kesezela moke mpo ye nde aza mbangi est ce que na église pasteur bosignale ke oye koyamba mbangi bon likambo toza nango awa Kester aza chercheur indépendant oyo eza na makambo ya libanda eza na makambo ya église nanu te leko ya libanda ye leko ya reconnaître na musala ya salaka eza concerné nanu église te eza privé parce que aza chercheur indépendant azo dépend te église etindi ye kende kosala boye kende kote yango wana sikoyo lokola nga mpe nazali catéchisme donc mutu soka reconnaître mabe na ye asengi bolimbisi tokokangeli motema te mpo mate nzambe deja si alibere tant tobengi bambange misato ya likolo donc si balibere ye déjà alors esengi mpe biso mpe tokokanga motema te esengi tolibere ça va telemisa ye kasi telemisa ye telemisa papa kasi ese loboko voilà na bandako tobeti maboko tobetana maboko voilà bon numéro 1 ezalaki esengo soki mutu nzambe asepelaka nzambe alobi boye soki okwei kotikala kaka kao bongo te soki okwei telema donc cela veut dire esengo mingi so mutu akweyaki ntango telemi azwi force donc ezalaki esengo mingi donc est ce que papa kese mpe aza na histoire ya makambo na yo na bonzambe ya kimbangiste aza mpe na histoire moko bo aparticipe na vie na yo ya kozala kimbangiste lelo Justement, Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Alors, na plein nzambe aza ezalakate. Alors, Kester aza mutu azo marqué pas. Po Bible zo basoko longoli mutu moko libando kotisi na boko na nzambe et pas nzambe oza na bénédiction ya kosakana te. Par rapport à batu mingi banda kota kimbangisi atika kokota ta mundimo na lingomba te. Papa qu'est-ce que ça bon à côté ça parce que idéologie nazaki muke mbamba j'étais ba prière ko bondela makasi po lelo na koma nazali da participer makasi oh gloire à Jésus donc même na baptême nanga jour na baptême que c'est défendre makasi pour na baptême batu mingi ba sepelaki te ti satan wakal ya buki bakalo na mbango centre d'accueil nazwi baptême matia na yoka epesanga esengo makasi na matia na yoka na courage ya Kester na ndenga participa
balobi eza facilité d'être un kimbangiste epesameli grâce wana epesameli na motu nyonso te mpo ndimaka nzambe oyo asala likolo na se baocéan oyo toomona biloko nyonso ye wana oyo toza na ye papa Simon Kimbangu Kangani eza facilité mpe epesameli na motu te mpo bato bazoloba ke nzambe aza motu te nzambe aza esprit emonanaka te sikoyo yo ndimi nzambe molimo mosantu mokeli ye wana Simon Kimbangu donc epesameli na motu nyonso te nazoya na motu na voilà ok donc epesameli donc ntango okomi kimbangiste ça veut dire feti makasi na lola naza motuna moko na kotuna yo par rapport ya makambo koloba epesameli motu nyonso te aza nzambe ke nzambe eza ye wana papa eskaka papa Simon Kimbangu Kangani mais papa Simon Kimbangu Kangani oyo lelo boko annoncer na bato ke bandima ye wana papa Simon Kimbangu en 1921 a prophète aza nzambe selon maloba bomemeli bato mais abotami na baleki ya basi bayaya basi baya mibali aza wana bokamati bolongoli na libumu po boloba ke aza na bandeko ya basi to nini bomemi mbala moko Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bo tanga ta kutu bandeko. Bolingi kutu bakomba bandeko na wana eyo kana matoya bate nzokande nga na osala ka ba recherche aza bandeko ya basi. Nzambe nini aza bandeko ya basi na musuni boy. Nzambe nini oyo ana bandeko ya mibali bayana epe ya famille ba cousin ba cousine na ye. Papa Charles. Maman, est-ce que otanga Bible bien? Te mitune zanga po eloko lingo loba na yebi yango ke Yesu paze na bandiko donc yo beta makambu na yo nga na yebi twani na toni papa Charles okay nzambe aza nzambe akotikala ka nzambe c'est veut dire o ezalaki ya kala toujours le bele ya kala toujours le ya sika donc soto yo ya kala oh Jésus Christ ndenga yaki ndenga botamaki ndenge mo pe lelo ezali Jésus Christ ko botamaki ezaki miracle aza bandeko na ye tutanga Bible Jésus Christ botamaki ye moko sima Jésus Christ bandeko bazaki bazoya ma azali pe na mama siko nzambe to tango bato ba comprendre ba moneka Jésus Christ ah mwana Marie mwana Joseph makambo zo sala zo yekela bato donc c'est avec na personnalité à Jésus-Christ nzambe mais botamina bandeko bon pourquoi papa si un bon azanga bandeko mais kaka wana nazaka na yo papa chapeau question na on na vivacité et réponse aux gens na vivacité mais sur total malamu to mona que papa Simon Kimbangu en 1921 bandeko ne babimate bandeko ne babimate kino lelo mutu monta bakinga na zalim leki on alanda ki Simon Kimbangu ya 1921 na sima mkongo mais bokeseni na ye po bokolinga ko ezala ke papa Simon Kimbangu 1921 ye wana kaka to boite mais bokeseni ezali ke o ya 1921 bato ba ondima parce que ya zala ndeko te a se focaliser ki pe mingi te na makambo ya ba famille to nini mais papa Simon Kimbangu Kangani ana ba famille ana ba leki na sima pe aza mingi penza na famille na makambo bondeko yango mone makaba bondeko ana ekria bokabwani zelana tuna mutuna pardon zelana tuna zela ya biso na bino ebanda kabo kote na okendo ebita boso na baluki na zongi na ke kote musu papa Charles souci na ezali papa Simon Kimbangu souci na ngezali papa Simon Kimbangu en 1921 abotama na yaya te abotama na lekite soki bazali bolobela biso lelo pombo te ti boko leka na émission botika lo tangi na biso te ya Simon Kimbangu en 1900 ya papa Simon Kimbangu en 1921 eza na to leki na simizana mais tango to kotala to omona papa Simon Kimbangu Kangani baya na ye to omona afandi pembe na aza ndeko ne propre ya makila to okende to omona mama wa kamba wa kokamba France aza ndeko papa Simon Kimbangu to komona pe ba cousin na ye o pe ba kabwani ba kenanga mususu wana parce que papa za penza mingi kokangama na makambo etali famille ya bonzoto nzoka ndi papa Simon Kimbangu na bonzambe na ye ya 1921 akangama kina makambo bonzoto te ya ba famille te ya banini te akenda na kimia kino lelo bat bandimaka ye mama na otangela na Bible bozo na pe na na Bible OK pour nous opérer réponse oyo nzambe ye moko asaye ba prophète abi makambo oyo boloba yango
bolo ba makambo yo sakola yango ekosala mamikolo koya yeme nzambe tokozwa mokale na Ésaïe chapitre 53 Ésaïe 53 verset 18 na 10. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel postera entre ses mains. Batebele akotanga passage au comprendre nga ko expliquer te. Kaka biso za libanda ya Bible te, tuza kana kati ya Bible. Makomelo bi na biso boye. Kolo Yesu, oyo za promesse ya deuxième tour, na expliquer ko mbali boso, ko ya Jésus Christ eza na trois méthodes. Premièrement, aye na Bayuda, deuxièmement aye na RDC. Troisièmement yango likambo ngana yo tuzozela awa ko ya na ye na dernier tour. Pafuta mutu na mutu salaire na ye na musala sali balobi tangu ye akoya akosala libota donc tangu abi akosala libota ça veut dire libota tozomona yaya baleki basana kati prophétie yango eza kata Bible siko papa simoki mbango a 21 nzambe azaka moko siko na bomoko na ye tanga yaki na 20 na 1887 azaye moko pa prophétie mama kimpa vita sakolaki ke mwana oyo atobo tumbinga ye mwana oyo akozonga kana mokili nzambe kati na bato boko luka ko boma ye boko lembana boko kaite wana prophétie mama kimpa vita tamba tumbiende pigeon abima na milinga mindele bazomona ti na nkamba ndeko ya papa simaki bango ayaki ye moko tanga ye moko siko esengeli asala libota parce que promesse na kata Bible. Donc Nzambe abimi na trois étapes: Père, Fils, Saint-Esprit. Naza clair papa Simon Kimbangu tanga yaki Nzambe ayaka ye moko après asali libota. Tanga asali libota nde yango to mona papa Simon Kimbangu kangani na bandeko na ye bazali. Papa zakwa zawana. Papa Rigena zawana, papa Fuamba zawana. Papa Menza bandeko ne bazali. Papa Charles, mais to comprendre Nzambe azana bandeko na ye. Bible ne t'explique biso. Oyo soki tolobi ke Nzambe azana bandeko te abota te, tozo bukano to pasola mo. Papa Charles. Nalandi yo mama na Olanda. Modèle lati lelo na lingo tungiso te. Tape misa. Oneka olati na lulio. Na lulio peno lati kitoko. Alors na lingite na tungisa lelo. Nous après. Nani? Après. Nani? N'était on explique comprendre bien. Aux après nani? Tu veux bien boyo tungisa. Est-ce aux après na kitisi lokolo? Aux après nani? Si bien oboyo tungisa nga. Papa Charles, na tuni yo ngana lobike na lingi lelo na ya boss na personne comprendre bien comprendre. On dirait ça ngate mtufuna comprendre ba public mba comprendre ce que ba otindi na ba question funa tuna yo. Yana biki ba question ba otindi na msu moyen na tuna yo. Ezate pour la tellement kitoko. Na lula. Yana tiki oza kimia. To le kapajo. Papa Simon Kimbangu mutasepe lelo émission ele kabwe batu ba comprendre que Nzambe koya na ye ya mibale akolezo akosala libota na libota nde molibo mosanto Nzambe molibo mosanto akobima na kati ya libota wana na bandeko na ye. Bible bien tanga koya akosala libota akozana bandeko na ye. Papa Charles koka na Bible balobi Nzamba selbiso royaume. Il nous a fait un royaume des sacrificateurs. Oyoka yango déjà. Et le belagone. Royaume et sacrificateur, ça veut dire Nzambe a côté misabo konzi na ye royaume. Ça veut dire royaume oto yoka wana. Yangwana papa Simon Kimbangu préparation papa Simon Kangani. Préparation azana ngo. Ya côté limisa royaume bokonzi ya Nzambe ya solo ekita justice c'est eux qui diriger monde na justice solo. Parce que les autres monde monde ils ont dirigé na Satan, monde ils ont dirigé Nzambe na Dieu et bonga na été. Royauté na ye ba benga droit divin. Ya ngona processus auto kende a préparer bana na ye, a préparer ngo to panda sango malam ba to ba comprendre likambo to zaeli a likambo papa Simon Kimbangu. Papa Charles, autant déjà Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde.
il a donné son Fils unique afin que quoi? Ne périsse pas même. Et la vie éternelle. Voilà. Nzambe azala na mwana kaka moko. Vous connaissez bien maman. Zelate. Jésus-Christ. Nabaluki kasi pas papa Jésus. Oh, na compréhension na bando bimisa na beta biloko. Naza après maman tokei. Ozaka jité. Tokei. Mwana likinda moko kole. Ah, papa Charles. Zo micro. Mwana likinda moko atindi ye po akufa bato bakondima ye babika bazo bomo ya seko. Na mokano no totanga yo na Esaïe chapitre 53. Tango akoya po na mbala mibale question nazana ngoka place ozali ke Nzambe azala bandeko. Tango akoya kolo Yesu awa tanga yaki na bayuda ayaki ka ye moko. Ateisa ngo malamu. Bato bandimi ete bayuda babomi. Abi bon, lokola bobarenga bomona nga suepa na bilote. Na ko changer destination. Na Matthieu chapitre 23 37 à 39. Bino Jérusalem bomona nga suepa na bilote. Boko mona longi nanga pa na bilote na ko changer quand. Ti mutu moko akoya na kombo ya Christ yoka l'église de Jésus-Christ sur la terre par la voie spéciale Simon Kimbangu. Mutu atanga oya na kombo na ndenga Yesu na Yesu ko na libota wana. Tango na oya na libota nde siko yango Bible bi akosala libota. Bon, est-ce que Yesu tant que nane koluso babeti fimbo makile sopane maebimi si la croix Jésus-Christ andimaki parce que na lola debe zaki bakasi natinda nani mokili bebe po nzamba afashaki hein kana tunika œuvre wana ne makili ametufanaki ezaki po abimisa nini maya misu makile tangi na biba misu ta papa Charles oza émission Jésus Christ lela makasi lelaki pasi yaki makasi mama ozala te souffrance à Jésus Christ papa Charles onga tunite ezana pembeni na bibo Yesu ne kulusu tango akufi kutote même atata tango bachubi mutonga mukonga basete nante papa Charles mukonga mai sen ebimi makila pesen ebimi ezaki po abimisa nani to pe abota nani na kati ya mai wana na makila ebimi Jésus-Christ tango makila ebimi. Mais Bible ezotalisa biso ke koya ya kolo Yesu akosopa makila na ye po bato babikisama na makila na ye aye kosomba biso na makila na ye tango na bomu ya masumu. Voilà. Tango Bible bike bakobenga bino lisusu te donc abike bakobenga bino ba frère bandeko nanga. Yesu tango atangisi makila na mai mikulusu eza sombi bato ndongo lobiti bakomi bandeko na ye na nzela ya musala ya ekulusu asali bato to bakomi baleki parce que Bible eloba Yesu azali le premier né de toute la créature parce que yende ya liboso ndo monti ko ekulusu asopi makila na mai nde biso nyonso oyo tokomi baleki ya Yesu Kristo yango ozomona Yesu alobi bosambelaka boye tata na biso oyo aza na likolo Nzambe avant azalaki na bana tazalaka na mwana ne moko ndo tolomba na Jean 3:16 wana Dieu avec son fils unique ndo moni na mikolo Yesu azwaki baptême ngongo utana likolo mwana azaka mwana ngam ona tie motema Nzamba anotaka mwana ne moko motema mais tango Yesu aleki ne kulusa sopi makila aboti batu nyonso église nde tokomi koloba ya Yesu ya nanga tokoti na famille ya Nzambe sko vexo oyo totanga oyo ezali vexé oyo ya makambo na ocholoba que Jean 14 et pardon. Okay. Bon, papa Charles maintenant. Papa Jésus. Maman. Ok, maman, tu es le cas.
nazoyoka na nga te yo nde moto ozoloba loba nga na yozoyoka yo te natuni outi oyoka makambo eleki nayoki makambo ndenge ozotuna papa Charles po toza na pembeni boye nazoyeba c'est-à-dire mpo na ngai nalingi nazongela question oyo tuni bato bazolinga kokompare moke mpo bamoni keno aza na bandeko bamoni petit frère bamoni tata mwasi bamoni boye balobi azali mutu donc akoki kozala nzambe te maintenant babosana te selon Bible eza na temps de loi na tangu ya loi wana tangu créature bandi nzambe akeli mutu ezalaki tout d'abord nane il y a 3 personnes bao babotamaki kati na mokili sans masumu nakoko tanga bango ezalaki Adam nzambe akeli ye na poussière eye Eve a botami na panji ya Adam. Maintenant Jésus-Christ na force ya Saint-Esprit. Donc les 3 personnes là, Jésus-Christ a botami na force ya Saint-Esprit sans péché. Adam nzambe akeli ye na poussière na mabili sans péché. Ève abimi na panji ya Adam sans péché. Il y a eu que 3 personnes. Maintenant la 3 personnes wana na quel temps? C'est au temps de la loi. Au temps de la loi. Au second tour, pour le moment, Jésus-Christ a quitté au temps de Gracia. Oyo ozotuna papa Charles na croix. Tout est accompli à sopaki makila na ye maye tangi. Ba oyo bagondi maye babiki sama. Maintenant quand on attend ya Gracia, c'est le Saint-Esprit qui doit combler le monde na ignorance baye baite ayeko bombama. Il est venu. Ba oyo bazana mayele basosola ye papa Charles. Pour la réponse na yondenge maman Tiffany azokende. Préparez mukanda na Proverbe 1. Proverbe chapitre 1 verset 1 à 4. Lolenge nini toko sosola et puis liyebi nini otozo komema yango na nzela wana. Tanga na mukanda wana Proverbe papa Charles même na français même na lingala tokende nano. Proverbe combien? Proverbe chapitre 1 verset 1 à 4. Tukutana yango tutangi Biblia masisi tutanga na lingala poto landa boke nyoso. Masisi ya Salomon mwana ya David mokonzi ya Israeli. Mpona koyeba bwanya na discipline mpona kososola maloba ya mayele mpona kozwa discipline mpona kodia discipline oyo epesaka mayele ya kososola boyenge bene na bosembo na kolongo bana mpo na kopesa bokengi na bato oyo bazangi mayele kopesa elenge mobali boyenge. Ok papa Charles Suka ya kokanisa suka na yo yoka mama mukanda wana ndenge pesi toza na bato ebele oyo baza kotanga mukanda o babengi Biblia eza mukanda oyo eza koporte bato conseil implice bakota na nzela wana et puis likambo na tata nzambe tokoleka yango na ndako songolo pakate soki eza elaka tokomona yango na Bible bato basosoli ya makambo baza nde baoyo baza na boyebi nini eza ya kolia ba Thompson te boyebi ya koloba français te eza bao batondisami na mulimo bango nde bazososola likambo ya tata nzambe tozososola papa Simon Kimbangu na kati na Biblia na ba promesse ya Jésus-Christ na makomi na evangeli na ye na oyo aza koloba tozokososola ye kati na Biblia. Donc mutu wana oyo azokutuna mituna eza bien eza mabete même tangu tozo yao l'église eza ebele batu bazo sosola te yango memeli biso pasi yango memeli biso minyoko boya mupanji oyo likambo bino bozoko kate botu na poto zwanzela to lakisa bino puisque na temps ya Jésus-Christ tangu ayaki dès que naissance yaki donc temps ya grâce ya ekomi po ya botami na bonzoto tangu azobotama na Bethlehem
bamaji balandaki bilembo soki pe bilembo ezalaka te bato bakokaki kolanda te bakende kosala découverte mais na moment oyo bilembo pe ezali bato bazosala découverte te mpo na nini mayele ezali oyo totie na français mayele tie mpona kolata baveste mayele esali ya kolakisa mikoto ya talu me bobosani pasi oyo tozomema voilà bato nde esika babosani ye ndeko oyo tokoyebisa ye ke na temps de loi okoki koprepare mokanda na Genèse chapitre 2 verset 22 po topesa ndeko oyo azotuna mama Tiffany question keno tuna boye mpona papa Shimoki Mbangu na ye kodéfinir yango bien keno ya 3 personnes bao babotamaki na temps ya loi sans péché. Genèse combien? Chapitre 2 verset 22. L'Éternel Dieu forma une de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Yango na wuti kolobake na tangu wana tangu bazosala Adam na kati na Eden. Jésus-Christ étant que le nez de toute créature amisalela na ye même liboso ya balayame amisalela na ye nyonso ndenge Adam azosalama ye amonaki donc abotamaki sans péché. Ève ba ye kozwa ye wana tangi na Bible kuna sans péché. Jésus-Christ a ye kobotama par la force du Saint-Esprit sans péché. Yango wana des chapitres nazo pesa po batu ba meka ko comprendre mais wana c'était auquel temps? C'est au temps de la loi. Voilà, merci beaucoup. Mais lorsque nous avons une émission, bazo pesa avec ce moko. Mais abinoté pour pesa réponse na maintenant yo ka ba pia réponse wana. Mais uche pas abinoté. Pour nous prouver que Nzambi pas en famille. Mon papa cha. Na ko kande to vandia bazo expliquer la Bible. Bazo pesa ngai soko tangi na Genèse omona Nzambe akeli Adam mpo na nini akeli Adam mpo Nzambe azalaki na moto o parce que Nzambe azalaki na moto banda kosolola na eti akelaki Adam mpo ke Adam azala moto bakosololaka na ye nde bile oyo bakenkola banda kokita butu nyonso mpona kosolola na Adam parce que ba ange baza ba camarade ya Nzambe te po Nzambe bando sola na bango alors asalaki moninga na ye o bando sola na ye mais tango Adam akwei Nzambe amonaki susu moya kosala moninga te o bakosola ne sengelaki acréer ce famille nde bapesi ngai verset Matthieu 1er quand nde tovandi bapesi ngai Matthieu 1er kuna baloba généalogie de Jésus-Christ fils de David et fils d'Abraham nde place Nzambe a créé famille na esiko Nzambe ayo kotala soko tali wana bazotanga na bakoko na bakokololo na bandeko na bayaya po Yesu Masiya za Nzambe mais bapesi lignée pe libota na ye mobimba kino tango aye kobotama nde tango tovandi ona uti pa bino te wana uti ba opesa ngango nde to solola babi ke moya ba souffler bino ezate nde bapesi nga yango ke Nzambe ana famille na ye yango Abraham agenda Nzambe poni Abraham, Isaac na Jacob oyo bakozala famille na ye na kati na ye na bango nde ekokita na Yesu Masiya abotama na famille wana donc nokomona Joseph ayokozwa ngolu ete batanga ye pe na kati ya famille ya Nzambe. Pardon papa Jésus. Réponse uche pa binote uche musika. Ce bolo ba beau père nga makanisi po eye ezate ke na monika ba ebisinga na lobango. Yango nga pe naza kosani ni na loba. Nzamba zakili boso na moninga Adamu. Après kokoma na famille aluki famille. Mais tango na bokitana fa esko Nzambe akokotisa biso nyonso to otokondima ye na famille na ye potokoma bana ya Nzambe na nzela ya Yesu Masiya. Wana tango Yesu Masiya ya abotami nde Yesu na nzela ya misala na yeni kulusu abimisi biso akotisi biso pe na famille na yango atindi biso toloba notre père ke na pesi bino pe tata na nga komi ya bino nde wana batindi nga na loba
mosusu nde nayebi te bakokana confirme ke nzambe mpe azala na famille ya Jésus yango Abraham, Isaac na Jacob wana famille ya nzambe. Mais nangi natuna mutuna totika makambo famille ya nzambe déjà bapesi nga réponse euti musika euti pa noté wana déjà naza convaincu na réponse oyo bapesi nga mais nayebi place euti te. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata